RDC. Scandale de 5 millions USD disparus. Arrestation de l'ex-vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiche. Dans l'affaire des 5 millions USD destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kinshasa, il apparaît que le projet remonte à 2019. Selon une source officielle, l'État avait débloqué cette somme pour lancer les travaux. Toutefois, le vice-ministre de la Justice sous le gouvernement Ilukamba aurait demandé aux constructeurs de conserver les fonds en attendant l'indication de l'emplacement du chantier. Toujours d'après notre source, 1 an plus tard, le constructeur a porté plainte contre l'État pour l'absence de localisation. Résultat, l'État a été condamné à lui verser 12 millions USD en dommages et intérêts, en plus des 5 millions USD déjà encaissés. D'autres responsables, dont le ministre des Finances de l'époque, devront également s'expliquer sur cette affaire au MU. Banque ya liboso kumbonango Equity Bank. Banque oyo kala tobanda robenango Procredit. Ezalaka banque ya batu ya Kenya. Banque ya mibale ezali BCDC. BCDC même si banque oyo ici esali ata plus d'un siècle na mboka na biso. Ezalaka ya biso bana Congo te. Ezalaka banque ya famille Forest. Bango bazali ba Belge. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene ya construction etongaka banzela na mboka na biso kombo nango Malta Forest ya bango. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango Rao Bank. Ezalaka ya biso te. Ezalaka banque ya famille Rauji, bango bazali ba Indien. Ezali libota wana ya Rauji kaka nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene tobengi yango Marsavco. Ezali kaka bango ba Rauji nde bazali bakolo Beltesco. Na mboka na biso tozali na banque kombo nango Ecobank. Banque wana pe ezalaka ya biso ba Kongomani te. Ezalaka banque ya ba Togolais. BGFI banque ezalaka na boulevard Awa. Ezalaka ya biso te. Ezalaka banque ya ba Gabonais, même si quelques Français pe bazana ba action kuna. Banque mususu en face ya BGFI banque ezalaka Afriland First Bank. Ezalaka ya biso te, ezalaka banque ya ba Camerounais. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango FBN Bank. Na mulai elingi koloba First Bank of Nigeria. Bank ya ba Nigeria. Na mboka na biso, na mboka nazo ya malembe. Na mboka na biso tozali na bank mususu kombo nango UBA. Bank oyo kolo nango kombo na ye Tony Elumelu. Azali mutu ya Nigeria. Azala Congolais te. Na mboka na biso tozali na bank mususu kombo nango BOA. Oyo pe ya batu ya Nigeria. Na mboka na biso Sango Mokonzi City Bank oyo ezalaka awa na Colonel Lukusa. Ezalaka ya biso ba Kongomani te, ezalaka bank ya ba Américain. Na mboka na biso tozali na bank mususu kombo nango Sophie Bank. Sophie Bank ezalaka ya biso te, ezalaka bank ya ba Libanais. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo Mino Congo. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo Transgazelle, compagnie ezalaka na ba remorque kendaka matati ya bango kaka. Outi kotuna ngai awa soki Tembe ezalaka ya nani? Tembe ezalaka ya biso te. Tembe ezalaka banque ya famille Novi. Bango bazali ba juif. Na mboka na biso touti kokanga banque moko boye awa kombo nango ezalaki Biaki. Biaki po ezalaki ya biso te. Banque wana ezalaki banque ya famille Blackner. Ba Blackner bango bazali ba américain d'origine juive. Ezali kaka libota wana ba Blackner nde bazali pe bakolo compagnie d'aviation tobengi yango CAA ya bango. Ba oyo kutu ba oti ko gagner ba marché mususu ebele wana seni ya ko déployer ba kit électoraux bango kaka. Ye na batu ya service air. Au service air kolo nango Arish Jaktani, un indien. Mukolo ba hôpital HJ, mukolo société mususu ya munene ya construction ba oyo ba oti ko sala mamaye mo awa société moderne ya bango kaka. Na mboka na biso kaka libota oyo ya Blackner bango nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene ya construction salaka banzela kombo nango Safricas ya bango. Bango kaka nde bazali pe bakolo compagnie mususu salaka ba pneu kombo nango Cobra ya bango kaka. La Banque centrale du Congo renforce son encadrement du secteur des paiements pour encourager l'utilisation du franc congolais. Les distributeurs automatiques de billets doivent être paramétrés pour n'accepter que le franc congolais. Cette mesure doit être appliquée d'ici le 30 et 1 juillet 2024. La direction de la surveillance des systèmes de paiement assurera le suivi et l'application de cette directive. Pensez-vous que cette mesure peut renforcer la valeur des francs congolais? Partagez votre avis dans les commentaires.
Attends, bakiseni bambula. Attends, changer ba option. Et qu'on a un problème. Okoyo qui s'habille sur les sous-solutions d'été. Biso bato tout défendre. Donc il faut changer la constitution. Il faut modifier la constitution. Tout y est que détermination pour la deuxième mandat. Les alliés monnaie. Il y a beaucoup de choses qui été. Le ministère, il faut sauver aussi. Et ça dit dans le ministère, il y a finance. Le ministère, il faut battre la deuxième mandat. Et qu'on peut s'en comme il faut. Mbongo ya kopesa gratuité enseignement secondaire, enseignement universitaire, et ça dit ministère de la finance. Parce que y a un monde qui va nous contrôler ba dette et ezo kota. So kota na ngonde ngeni. Y a un monde qui décourager ba projet fictif et non sur les catés en dehors des dépenses d'urgence. O etali makambo ya sécurité na bosomi ya mboka. Ministère wana biso to ko proposer mokonzi mboka ndenge société civile azoloba ndenge presse azoloba opesa yango na moko na bakambi ya régie financière oyo régie na ye etomboli musala etomboli mosolo kolika baninga nyonso kombo na ezali banade makali ezali kaka proposition d'analyse mokonzi soko ko sepela ko sepelisa biso soko ko sepela te biso za na senayo c'est que oyo to sengi soko pesite elingo lobete oyo ko pesa e koleka biso tali komona mais lokola bayoki nayo lokola batamboli nayo lokola batoto koma kabisika mususu na population oyo zali te lokola matoi nayo dala tina mana sali video oyo ebi ke ekokomela yo oyo zali moko na biso bokonzi na biso lokola na biso okokani biso na biso yo zali président ya koyoka président ya komona président ya kozala esika masi ezali ekokomela yo ezali kaka défenseur na yo molobeli na yo mobundeli na yo fumutoto basanga nde après mes études après mes recherches na monete musala esami na DGI ekoki kopesa biso longonya soki esanga na musala munene oyo pesi mama Judith Tuluka soki asui beaucoup mukambi ya mutu wana parce que soki tu sais que dans l'état qui 32 ans pour na kokoma président de la République akoma te entre yo motolité 32 ans au comité na Joseph Kabila avant koma na bambula 32 ans akoma esika yo koma na na leki maele par rapport à cette course. Donc ceux qui sous-estiment Kabila ont tort. Parce que si Kabila n'était pas plus intelligent que nous, il ne pouvait pas être notre chef de l'État pendant 16 ans. Dans une correspondance signée par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Kabedi Mbouyi, adressée au gouverneur de province pour l'exécution concernant les mesures d'accompagnement du franc congolais dans le secteur de paiement. En effet, tous les paiements se feront en franc congolais, pas en dollars, afin de valoriser la monnaie nationale au détriment de la devise étrangère. Cette mesure est saluée par le chef urbain de l'habitat de la ville de Lubumbashi, Isaac Kalenge, qui estime que la décision est opportune. Je crois que c'est une question qui renforce et qui donne de la valeur à notre monnaie nationale, parce que plus il y a circulation de devises étrangères, moins il y a disparition, ou plus il y a disparition de la monnaie nationale. Et c'est ce qui pose même la diminution, la perte de la valeur de notre monnaie nationale. En tout cas, je salue cette décision qui est prise par le directeur de la Banque centrale du Congo. Concernant les secteurs de contrats de bail et loyer, ces spécialistes en habitat précisent que des dispositions ont été prises il y a longtemps par le ministère national de l'habitat. Nous, déjà dans le secteur de l'habitat, nous avons donné de la valeur à notre monnaie nationale et nous avons soumis cette décision, cette application à tous les bailleurs et à tous les locataires. Donc dans le secteur de l'habitat, les loyers ne se payent jamais en monnaie étrangère. Isaac Kalenge s'est dit déterminé à exécuter la décision de la Banque centrale dans son secteur pourvu que les locataires payent le bailleur en francs congolais. Nous ne sommes que simples des exécutants, mais ce que nous sollicitons, ce que nous demandons, ce sont des parties au bar. Si tous les locataires, ils doivent dénoncer. Parce que nous seuls ne pouvons pas. C'est avec la dénonciation des locataires, parce qu'ils doivent bénéficier de l'anonymat. Nous devons peut-être, ils doivent nous aider à dénoncer ceux des bailleurs qui exigent de payer à monnaie étrangère.
Parce que les lois sont déjà éditées, les lois sont déjà promulguées et ça doit... Notons que cette mesure sera d'application le 31 juillet 2024 prochain. Les souhaits des autorités du pays est de voir la monnaie nationale valorisée. C'est d'abord la préoccupation que la République démocratique du Congo se dote d'une monnaie nationale stable et crédible qui garantisse un pouvoir d'achat conséquent à la population. Et pour arriver à avoir une monnaie nationale crédible, on a souvent besoin d'avoir recours aux réserves internationales du pays. Ces réserves peuvent être en devises étrangères, mais peuvent être aussi en or. Alors, je constate que la République démocratique du Congo a de l'or dans son sous-sol qui est extrait par des compagnies orifères. Mais je ne sais pas ce que contiennent les contrats qui ont permis à ces compagnies de s'installer dans notre pays. Je constate simplement qu'il n'y a aucune contrepartie ou une portion de l'or qui est allouée qui revienne à l'État dans le cadre de contrats de partage de production. Je propose que le pays puisse renégocier les contrats avec toutes ces compagnies orifères qui opèrent dans notre pays de façon telle qu'il y ait un pourcentage de la production de l'or qui revienne automatiquement à l'État et qui soit confié automatiquement à la Banque centrale du Congo pour qu'elle puisse utiliser cela comme étant ses réserves en or. Et cette renégociation peut permettre au pays, au bout d'un certain temps, d'avoir suffisamment de réserves en or, augmenter d'ailleurs considérablement des réserves en or que nous allons utiliser pour garantir la stabilité de la monnaie. Et cela va dans l'intérêt de la population. Pourquoi? Parce qu'une monnaie stable, dont la valeur ne se déprécie pas au jour le jour, une monnaie stable est un élément important de la stabilisation du pouvoir d'achat de la population. Donc, au moins, nos ressources naturelles auraient servi à quelque chose, auraient été bénéfiques à la population plutôt que d'être vues comme étant ce qu'on appelle donc ça serait donc la bénédiction au lieu d'être la malédiction de la population congolaise.